ezoloba mabel concernant Mosali Nzambe pasteur Mike Kalamba yo poza Mosali Nzambe est-ce que vous en avez loba concernant makambo ko ni na lobi kake vraiment bato bon na leçon na lobi ye eza kwa na critiquer ye likamusi pe komeli ye mwana pesa faute ezate po azape na muto côté la été pour le quoi vous en kombo Mosali Nzambe yango na lobi amemanga mais na loba kake soko za chrétien penza ya vrai pe to za vrai biso nyonso quelque chose erreur faut ta kana no ba nzela ko likilila mon frère nga koza ndo moninga tina tambola na sala berero na to si to tina nzela bo moi ko ba to wela na prince mwana kuna koti na kanu ndo alonga pela alonga yo metambola pastor na yo na kisono tina na soko yeba na miso batatali ko mozana kanda ko exprimer ya yo ko yeba na kasi ko leka ba donc au garder merci et pas que ça garder si na tengo zaki na moi na le bité ke mabe tête akobeta yango tena mwana loba na monoko to bengane si quelque chose mbamba rien de normal. Est-ce que ça m'a la muto mabeta Mosali Nzambe zo beta moi si nda ko libala ngai muto ko langana ko beta moi si jamais jife na mukolo moko te na lo bango fe na bité question na bi moi si na moni langa te et normal libala za ko to yokani soko lininga la ba professeur soko lininga po soki za ko kengela na kengelo partout na chaka dina na mbana o ba kanga be na tamba na bana funga na bwa na te so comprendre na bi ke ti o so yanga so bi ke ba benge no mutumsu so boy c'est il faut penser important nga pende na za na bi ke non na olinga musi musu te po na bi na oyanga na yango nde sera base affection libale matata bozanga mbongo bana na bino bobota na te ba choli bino ba pesa mbongo libala te tellement mo bali bolingani bana na ta batanga te bazaka na venir po ba ina fubi esengo moi di kempo ndo tangi makambakala yo na lokote wapi yo tawoza bana lelo obina lokote bino pa na bino berero na tu comment moi si olingi na miso ba to tangi ba bêtise o kute oza te na miso ba o tombole to so mikitsai o na botane bana presque ko senga pardon keba nga pesa nga mai na kofa po palo ya 500 francs na uzana silence yo pesa nga na verre ya $100 miso ba fisi lokole passion na ko ngo cha poisson komene mibali baza komene basi baza o mi chaka kana makambe singi yote to yaki ya nyoka te zo songa na ko tsa ba makama kametali ngati ba boni boni fo yeba koli nanga futi don te ba tsana ko na tsa na mututo futa don na kombe moi ça futi te kele ko tele to ya koboya na zambo mtaliki mobile nanga azate keba shema mutu na guna libala pesa ka shwa so na lingaka basi mike anatanda bazate na benga minene te et ça devient pas kuna ngati merci o ba benga pe moi si anatanda te so benga anatanda c'est me ko ta anatanda lo ka bolingani bete c'est me ko be ko kota risque de bo memba charge sanga mutu na makulu o mona mutu ba cheze mbe ko tigele moi si asiliki oh ngamo si na lingiso na cheze mais si facilité ba ko tigele nge komi kitoko comment so boya c'est qui fait ba re yo moni biso bana mibale beto ko na ba dégâts toujours funga matin na vie poto ti ba famille belé maka et mutu ayeba na so kanga fota za na kanda na ndako moi si ba to sona na moi si to ba pimile mbonga ko si mbonga so mtabika to kanga photo faut telo ngeko seka pa biko to ko kende te ba ko tala yo tata mais je sais que ma kaka to après kanga photo mais chez so sous mais tigelo ngese ko to ba te ya za ikande de joke mabe ona so ba no free de lo ko ne sangi bango de faut ko zana moi petit 6 bible yo te zana se wako pengwa pamba lo kwa satan na lifelo na lo na nga bebaka pas comprendre te au moins mukili oui difficulté ça mais il faut mettre la vie yo moko nzoto calcul katela ka yo moko corner avo chabi so tali 2020 otali penda te otali 2001 ti 4 logote est-ce non fana kana kanga maboko na sela kanani ozo zela nani ya ko salela yo na place yo moko zapo kokina ndinga ba nyoso tu ba sala ndebere na so ba no free créer soko créer ko chola mani bandiri soko simba pesi fort lelo tie simbi benzelo lekela pokoma mingi ba steki chaka yo tango simba comme so ba pire faut faire attention ba mtu foko yeba ma no so ba fait kokota jeune normal côté a mesa bien sikoyo paro yo benga mosala comme so tikela nzamba sa ila yo ndi yango bere la mukana tongo mi boya ko leti poko ko tombokela yo moko na yo boboyani popo bi ma tomboke na babala nzoto makolo ba yokani toliaki te mis comment na bien te na babala comment na yo mo moni vertige yo na yo me boboyani na yo moi ça lingi mobala tala ka commune mobala me makaete auti na famille abia ta mobile soko bolingele ta solo na kitoko bindu bomona ba mabe tala na tongo mabunde ko kama bali biloko malongate pourquoi bolingele tongo batali kana sama sole zana base bolingo seke le kibo ko sona masiko banda 0 tipo comme 5 bomo ko seka 30 minutes de ne schéma. L'établissement Safe Choice General Trading, nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï
qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice. Nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de containers de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Banyama na peso ka liseso pour comprendre. Banyama baleki biso na ordre malgré tout batanga te bazaka bany être moko bakotaka lola te bazana ni po nyama nde azaka na rando na rando. Premier exemple, comment nyama lokola soso abeti muninga na ta bomi okota kashoti yo moni soso bomi soso mandana mena ya kota prison pas bomi soso mais so moni bitumba soso bomi muninga ata beti mi mona tikaka pourquoi maweye mais ana miso kota lola te mawe uti wapi na soso atiki mais comment biso batukande les koso que no biki danger ça peut li faire kutubela te obeti mtuti bomi erreur wa numéro 1 dd kolia banyama na zamu mona kate na moi tala documentaire pakasa lio esika moko na makaku mboloko zèbre so ikutu nyama mne ko pakasa so kolia mboloko pousse pembeni mona tala ko bete pa pointer akufi mais a dévier pas timili ke za biloko nzamba selo ko tozana moi ye pas na nzala so na pimeli ya kolela wapi mais era ko lala nde so ki bampakasa bafandi bamoni mboloko akoti au violer droit oye ko luka nini bako bare yo comment na moi nyama za na conscience ke na tike na lia pesa biloko nzambe mais na buto ko tirando pas violer droit batu banyama bazana système kozana maroba ninga banyama pe baza race moko te mais biso to za race moko bobo to zati na ne belano na lobaka so na koti na profondeur ba kozwa maele na te frère na kata na barakursi batikala moko boko tanga na place na bité na comme président na possibilité conseil na gato la pete base ba ko to sel ngo pe université mo to tangisa bana merci o compagnie ngate na ko bana pe ya cours ya nyi na lobi na nyi to so mbape si la bisi merci ko pena o ta pena chapitre base 01 lobi pour landeli objectif ah na mukili okoki ko bonga sa o sambela soko to si la cha mukili ndenge senga amen aba no frère oyo ba solo ko merci parce que bele ba yebité ba kota makamusu na place musu na place musu bo change échange oye sengi biso to sala bo kota na molimo oye molimo bo pesa ngo fefera mukili foje anja ko kita jamais sala par na yo ato prieti na 100 yo ya kate sala ya compléter pour simba lelo ba crise cardiaque comme mo batu ba kufa trop mikolo crise cardiaque ba crise cardiaque bi yomande batu zotambusa mate famille so tamboli bente selo makamna bikumba mboba nga motema nange koma kiyungulu e koti ele kite na fulu
ngato finga so na komi matete na bandi oseka na ba ki bafinga nga na lemba na ka bibomba bomba te na yo 4 na koma kase nga kutu siter na même miso nge kauka na koma na kola nyama so ko betinga te makasi pa na ko ganga même miso mebima et si la depuis na banena bosana pu bi yomeleke benda tous les mêmes miso po so to kena matanga ba kanga ndoki polani ata na ole ya ka te fona cha fixe na ko sebima na zo ma miso kauka makamane kenda pito koma ko system ke ba pa ino ko bima wapi ngali ke motaka ba famille na leta na tolama ba niveau A B C ko ita na tolama ya ko tumba ya ko baka ya ko kausa ndio moninga na chanja na koma kwa makako ba doki ya tigado ba ita etro na tesa so comprendre makako na soko sakano tena moto ta koma kwa libanga na kosi na koma nzota makako ekuba na ita matro na koma kase yo kutozi mwa cop na me bana limité ba olela ba biba général moteur so zaka na limité wa ba pia ngo lelo koma ba église misale ezati bon misale ezati pona ba bazomo na copité jamais mutandima kufa na pesa moka zomo na makambo isa batri bazo comprendre te omoni mukili oui difficulté ça mais il faut mettre la vie yo moko nzoto calcul katela ka yo moko corner avo chabi so tali 2020 otali penda te otali 2001 ti 4 logo te est ce non fana kana kanga maboko na sela kanani ozo sela nani ya ko salela yo na place yo moko zapo kokina ndenge banyo surtout basala ndebe rare na so bano frère créer soko créer ko chola mani bandiri soko simba pesi forme lelo tie simbi bien zelo lekela pokoma mingi bas nekishaka yo tango simba comme so ba pire faut faire attention vieux ça toujours objectif ba penser au sana ngo boya kati ato mama aboti yo aboti ba idée na hote okoza na mwasi pembe na zo pexo ozo sala mais soko sala simbi na suka ko sapeka ka lokumu nango mais demande soko yoka ki bo se friend ba koski ba mfuta bino nde pesi mingi balala ngana ko kende gisa ko tika libelo ko beton te na quelque na sembe na bimi ke ba copie na ngango anja ko kitata pesa ngambongo na sapongia risque so na bina tona ko gangeza magie mais est-ce que c'est normal ton église est ma 21h à 22h30 te ezalaka nango na baka mais ne pas dire qu'il y a ngonde ko kango po bonga te ba mtu foko yeba ma ndo so ba fe kokota jeune ya normal côté ameza bien sikoyo paro yo benga mosala comme zo tikela nzamba sa ila yo ndi yango bere lamuka na tongo mi boya ko leti poko ko tombokela yo moko na yo boboyani popo bima na tomboke na babala nzoto makolo bayokani toliaki te miss komona bien te na baba omona yo momoni vertige yo na yo me boboyani na yo wana ba kof ouais maman liwan libako vie merci c'est beau c'est rembourser koti bango bord ba liba toni ba peso confiance mais même ce place ko même omona ko tout monde so bis na ko makaka wati bantikolo ba sangani to tondi vie to ke bisi te to ke to la so ke to lingaka yo base o charger ki biso to memo wana nzelo mona teli comme nyoso ko tala na tso comprendre très bien donc na musala le retard mikolo pour na so du mutu to na ba boulevard bon mna tinga lobi mon frère na nyokwami je vous dis lobi na nyoko mpona ko mati na kitambo magasin vraiment oyo nde so sana bakabila mame mame ko samba na balabala mapena ko asumba na nganda yango moni ndeko na so bisa yo période to za oyo fo ko baka ko tambo avec o matape transport ba ko na demi terrain ici que ça ina trajet 1000 faut ko matina ba 5000 so ok kuna na ko zonga ko difficulté ndeko na ko so te tozo subir na ba tozo vivre na ba na moral toza na ba manka moko mais nzambe bininga comme ça biso tout bien pour na Congo ko lela les za souté bilobala ba n'intérêt za souté mututu na Congo comprendre difficulté comme ngo normal yango moni sa chance on ba grâce nzamba sa RDC so ko tali niveau to za na ba santé mais so tendenge to liaka ti to lala e kokanité mais comment na ton mutu za na santé aliaki bien te 2 jours mazo secondaire mutonda libela grâce ozomona omona bana msuna tonga bayibi ke maman ndanga bimbe to kolia te 17h mais bana ba résistance mona baso bela te et ça grâce misalo peut zo kenda ko bana babiso be to ko bomanzo to na misalo travailler trop mais na suka moko bazo pia ozo tuna ba mona kakana ngate nzambe peso katani me ba to ko mfona to biso frère omoni population na misu balinga mata bazo ko bazanga tina yo kande bango kanda na bango ndesa ki makamyo se changer conseil na zo pesa yo zamba ndenge zaka wana biso to pesa confesse na lion na banzo ko baleka minini or batu basala ka zambe tele mabie ba mabanki nyoso ase ono mona ka wana esa banzete musu na zamba bimisa mbuma te biso to kochelo ko le komba or makase ne soki ko ibanyima musu balia ngo kisa kotongola kinini na bango eza kwa pharmacie faut comprendre nga très bien le succès yé pasteur John succès ezalaka nango pe ya odi pe bien voilà salut à ma femme donc chérie nanga ma Blandine passe ça gros bisous chez na bansi tu je t'aime na musika pour mona kisa pe la base oyebi ke wana lobi comprendre ka na bien na yo comprendre mona ce que ndeko nanga succès ko landa ngo te succès so kama futa ko pakola so tikeli mukeba pakola so na makolo te etikela ka elongi ete elongi na makolo ba inani ba ko elinde manka est-ce que zanga la muto mabeto mosala nzamba zo beta mwasi nda ko libala
te eza mabe te mpona libala nde balingana kosambela nzambe eza te kozala zobala makambo nyonso bamonelo mpo ndimo sabi yamba te eza mutu ozwi grâce moko ya boye mais fo ozala mpe bato ebele bakota lola bazalaka na rando na basi te na tuni oyo ebele baa na kati ya lola bazalaka na rando te bazalaka na rando nazopesa nde conseil boye ke ngai mutu lokola ngai nakobeta mwasi jamais gifle na mokolo moko te naloba ngo fe nabi te question na bi mwasi ndamonelanga te eya normal libala eza kwa toyokani soko olingi nga olakisa bapreuve soko olingi nga po soki eza kokengela nakokengela partout natya kadena na elamba na oyo nakanga obeni natambo na bana fungwa na bwaka nate so comprendre nayebi ke ti oza ya nga so yebi ke babengi na mutu mosusu oboyi seki fo pesinga important nga mpe nde naza nayebi ke nona olingana mwasi mosusu te mpo nayebi ke nana oyanga na yango nde esalaka base affection libala emata ata bozanga mbongo bana na bino bobotami ata bacoli bino bapesaki mbongo ya libala te tellement mobali bolingani bana wana ata batanga te bazalaka na venir mpo baye na fruit ya esengo biloko oliaka yango na peti ate eza soso te bamatembele bato aliba nde bakocolona soki olia pena esengo lala moke matita mapan ekoti na topuko ozwaki yango pena esengo nde mabala ebele ya affection eza mabala mingi tozokumisa mo frère balandani kaka na boye nao bano frère balingani te balingani te na miso bakobangisa biso baza na bakare makambo ebele ndenge alekaka bapoto wapi ozokumena katikati eza mal à l'aise ntango akomona neti te yoka nzoka azocolo nzoka nde azobanga bike oyo nde prêtre na mwasi nosoma neti mame bino ya frère olulaka te soki oluli opesi fever obangi biloko moninga na moto mpo na solo okwya na manka meka mosuni ekuba bajeune garçon mpe mingi bazali na kinshasa bake poto bakomobanga kobengisa basere na biso balobi obengisa mwasi boye auti kimbatieke auti bandala auti kasavu boye poto oboti na ye akomomonela obeti ye batie yo mosika te be wana eza mpe na basi oyo baza na mwa kozanga koyeba epuis eza na mibali mosusu mpe bazala soki abengisi mwasi na poto akozala nyonso asala mpo lokwa mwasi abengama na poto atosa ye kaka te bongo te libala eza ndenge otobengisi mwasi ayokende osuwa te mpo obengaki na poto mabe soki amona aloba te mpo omeneli ye frère tolobaka bien me totiaka basi esingana kingo ebele basi ebele baza na bafamille bakota bamona nde pasi andimaka te ndenge alingelaka mobali ndenge akoti na libala akuti makambo kuna okondima te tokopesa bango foti mpo tozwaka bango oyo napesaki $100 nabalaki na $1000 mais ne pas dire que soki obalaki na $10,000 ndenge sokokuta te ya kaka atolere non biso ebele mibali toya mabe naloba no vraiment mpe nakotaka ngo mpenza bien biso ebele mibali toyebi kotia basi ya lesi te mais conseil nini okopesa na bajeune lelo oyo tozobalana bajeune apesaka kaka ke tokomi kopubliane lelo bafoto na bareseau sociaux yango na neti nalobi boye kopubliane foto eza nango problème te eya problème te problème eza boye omoi nde toza na période toza eza période moko ya totalaka nanu plus difficulté na avenir nazo biso vrai totika buzobe ba 1980 tini banona quelque wana ezalaki atosali maaventure ozongi na ndako okuti fufu ezotala yo soki ozangi mbongo obengi tate mwasi atobeti masolo lokuta diabo batindeli mbongo kala lelo echangeaka lelo meme ndeko na bino oyokaka ye wana asalaka na azosalaka mpo na formalité mais na vérité kobombama na fiske tanto eza te sikoyo yo mpe kokota na buzobe aventure ezotalaka te na mitama te période tokomi nango 2020 nini nakosala mpo nga moko na mibatela mavana liko baengagement bato misusu oyo naloba no frère ntango ozosala mosala ekenge tika basentiment ya kala mpo lokumu toluka tombima na babar tu eza ekola formation mokili mpo découvrir ntango ozoyela yango rien dose na pétricité soki ozalaki na 5 kite na 2 3 wana kotisaka na kese oyebi lobi te soki oza na mwasi amonaka meme ke naza na mobali abonga te malingaka nga mpo na moki azaka nango ezosaka avenir eza nazopesa baconseil epe tosalela yango te tozalaka soki eza te toyelaka basi maloba malamu na monoko mpo na pia kosemikitisa mais soki kaka ozwi na solo masanga makambo yebisaki yo na ndako osala osali te na ntango kogangela mpo pesaki nde berero frère na bano frère towana badega wana trop donc otya mwasi na ndako aza na mo adire te yo contrôle mais ya contrôle yo te mwa likemuke bando otangeli makambo akala yo na loko te owapi yo taozoba na nga lelo obina loko te bino mpa na bino berero wana tukoma mwasi olingi na miso bato otangeli babétise okute koza te na miso ya bato otombole tozomikitisa ye oyo nabotani bana après soki osenga pardon keba nga pesanga mai na kopo ya kopalo ya 500 francs nakozala na silence kiopesanga na verre ya $100 miso bafisi lokole passion nakoza kolingo tya poisson koloba na mwasi mabe mingi tokoma yango verre passion ate ezalaki ya cher tozomela mai ekobanga na te soso comprendre chemin na oloba ite apete ntambo wana ekenge est ce que divorce eza mabe divorce ya mabe te so moi likambo ebeto libako okuti mwasi na mobali na mwasi so oza motami neti ngai kokutaka na afraga te ya masolo kaka bisa tire langi nabengana mpe mwasi nakute kaka neti nakoseka bamama nakuti nasepelaki te okende alesi nimbate mobali kuti ozalaki na mwasi na nga naopepene mbongo nakobeta okuta yo angani te ye nde ayebiki na aza ya nga comment se permettre akoma na songa na beti na busi mobali nabimi grand so bondire basi tu basili na mokili oui afrique na moto azanga makolo aza na basi mibale baobundire mpe bazobalela bambanda bongo yo moto oza mwa yo oyebi tiaka makambo mosusu na temps permettre tokota na babuso bamoso moni krete tika kuta se libéré palinga kota na cimetière avant
ça la souple côté na so moni ndi se bimpo na likambo libala yeba que je suis déjà merci longwa kende et soka na mokukum tala pota moko te wumela koleka pote bembe bemba sika to tano soki ne cimetière chaque année so babika nana kufa botika ye mais ça ka 4 ke souté le journal cimetière kenda kufa to kata matita obaya pourquoi pote lembi comme normal ce qui est bembe ça normal bongo mutamukila saka pa boyo kwa sociani na basi batwaze bele combien de mibali basa combien de basi basa ozo mi chaka kana makambe singiote to yaki ya nyonka te zo songa na ko tsaba makama kama talinga te pa boni boy faut yebat koli nanga futi don to bakse na ko na tsa na mutu to futa don na kombe nete so comprendre chaka vitan kolenga raté libala moko te sa kitoko ka libalo balingani oko la mariage alliance ngaya ka to fanda tantôt to sangi mbongo ndia ko sonorane amen mais pour na libala to zane sango ko kabino bat alliance mais na miso bato la alliance ndena banga yo na fete na pila yo est-ce que ça m'a pénalité à péter ceux qui pasteur azan infidèle toi dans la base bon eza infidèle pepe qui sami mais tina cause yelo na to yebite ngana nga ko chicher bongo te tantôt na ko chicher muto di révélation na nzambe mbeti bato be libaku pese na bible ba petit Pierre to le ranyamo te se kila pona bana nzambe aboya mais nzambe pese na kusulia so tango yali ki ba no bani tambindo oh c'est l'ensemble direction divine de l'autre là peut-être on a combien balbana nga oza faute na bible to za ventirer comédie kaka de l'autre là peut-être zonge kangi tous les côtés ba tusi ba comme côté nga va te ya fa ka to là peut-être ils ont formidable les merci on comprend bien de l'autre là peut-être base siko fortuna belle baba aza ya fait to ya faux point d'interrogation et loko yesika so boye ba te ko musabino mais bon c'est la passer botel so que c'est un ko kufa so c'est encore nango bo mate bo kita to comme na rond point chercher la coxera poser moto atinde pour na verser ko mais car nanga moko na kotema na parler na lingi pona miki na komi futa so foye ba komi futa to batindinga de base merci bandeko bozo on a besoin de en direct Peggy Bokele très bien 89 00 60 149 to komi go chiter donc lentement vers moi na sous émission lelo réseaux sociaux ezolo ba mabel concernant Mosali Nzambe pasteur Mike Kalamba il pose Mosali Nzambe est-ce que vous en avez loba concernant makambo ekweli le papa na lobi kake vraiment batwe bon na leçon na lobi ye eza kwa na critiquer ye likamusu pe komeli ye mwana pesa faute ezate po azape na moto côté la été pour le quoi vous en comment Mosali Nzambe chrétien yango na lobi amema ngambo mais na loba kake soko za chrétien penza ya vrai pe to za ya vrai bisonyos quelque chose erreur faut ta ya nanu ba nzela ko lekelela mo frère ngana koza ndo moninga tina tambola na sala berero na to surtout tina nzela bo moi ko ba to wela na prince mwana bona koti na kanu ndo alonga pena alonga yo metambola pasta na yo na kisoni na te so comprendre na lo ka mike ka frère ça nga passe il fallait pas ozoma na se retirer likamsu na na soko yeba na miso batata likambo na kanda ko exprimati yo ko yeba na makasi ko leka ba donc au garder merci et pas que ça garder c'est tengo zaki na moi na lobi te ke mabe doit faire akobeta yango te na mwana loba na monoko to bengane si quelque chose mbamba yana ngo normal po imagine omoni mauté Mosali Nzambe avo bimisa verser bibe na monoko faut comportement no ite ya bato faut comme verser na te so comprendre nga très bien yango mena makamususu evitaka so ya boye ata za na raison nana kondimela ye Saint-Esprit ko kondimela ye mais tango bato so ba pese o ke o mona skolo wana oui malgré tout témoignage en est-ce que Saint-Esprit tenga zo mona ko beta ya boye na makamusu de bolo balobi wana est-ce que concordé yomoni Mosali Nzambe ki be plutôt keba na système à célébrité le kumu emoni la ote yomoni ça toujours simple ata ba pese le kumu na Mosali saka yebo moko sala bien to tika ko mi pesa minene ya ko luka kaka po mona bo non yo za Mosali Nzambe quelque chose na bato bazolanda yo ko comme ça to ka ba musicien ba nani te wona za monde na bango exemple ba journaliste ba musicien ba na ba ko na moi quand moko ba bango na te so comme on a lo ba na mon frère mais to ça chrétien ko ça na célébrité le roi kabatu nyonso mais eza na côté mususu na ça so comprendre faut ba ko gérer ngo comme on a l'hôtel ko bango ba ça ba pena sala non yo moni faut ça toujours na komikita moko ya facilité o mona ka teke muto ayeba na so kanga photo za na kanda na ndako mwasi ba to sona na mwasi to ba pimile mbonga kwa simbongo so mtabika to kanga photo faut telo ngeko seka pa biko to ko kende te ba ko tala yo tata mais zo zeli kama kaka to après kanga photo mais chez susu mais tikelo ngese photo ba tete ya zai kande de choquer mabe on a zo ba no free nde loko na esangi bango donc faut kozana moi petit succès du blé yote zana se wako pengo pamba lokwa satan na lifelo na lola ndenga bepaka merci en tout cas vraiment na sepeli trop de ngona un mot de la fin par rapport à l'émission un mot de la fin na pesi mbote na Peggy Bokele maman nanga Blandine Gladys Ngoya Blandine nzamba pambola yo
na pesi mbote na Gladys Ngoya Yvette Kapesa Blandi Teka kitoko makasi on appelle donc Blandi Teka te kitoko na pesi moni ndeko lobi Junior Kalombo Mulamba vidi en tout cas na pesi ba mbote atondenge ndeko lobi Mulamba kidi na pesi mbote na William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses merci na pesi mbote na Zervino papa na Shaul na Ukraine na mwasi na Mundele merci na pesi mbote na double nationalité Zino Safela na Afrique du Sud Watex Bakari Kenda Sango na yoyebi na pesi mbote na couple Nzinga Sukidi na Caroline dans les États-Unis Nzamba Pambola sans oublier Côte Gisno yependa tempote umela dade longwa ka sobetka plus 44 74 02 54 37 vraiment base yependa Côte Gisno dada Mel Parfum batika yo ba parfum penda a prix de gros en détail yependa so betika na WhatsApp beti 75 039 pardon plus 33 75 39 030 94 bapambola yo Bibish Masilu appelle plusieurs mots na pesi mbote na Bibish Masilu bambote ya trop na pesi mbote na ndeko na ngai Ebwangion Estelle Priska place aux Nzamba pambola yo na pesi mbote na bino nyonso bolela tolia pete sans oublier mwasi nanga oya bien peut-être kitoko ya Miss Ma Blandine chérie je t'aime tant na bina lobby le po batio so baye bate asa rappel occupé bon na ngo mingi nga boko te bato so ka mikanda copain na l'état ekufi. C'est le pasteur John parle avec son cœur. Donc merci. Bana poto bana Kinshasa, bana Canada ya États-Unis pour le Luka pasteur John yeyo. Donc c'est pour cette émission, tes numéros on a biso ngone les affichés plus 243 89 00 60 149. Sur le bina na zongela ye, na zongela ye. Sur le bina na payer les sous-soutiens dans le c'est pasteur John mabilo les sous. Donc il y a des mots de démocratie en dimara critique en bien comme en mal. To pesi mbote na tête ndai maboko bank. Moto bien papi bonza mondali to pesi mbote te na pesi mbote na Gladys Ngoya vraiment kitoko makaso moni ndenge sana famille donc Gladys Ngoya na pesi mbote pasi mukunzi place aux ndenge ndeko zoloba vraiment na lela bino to Junior Kalombo Mulamba vidi vraiment kitoko na pesi mbote na Mimi iko na Cape Town Afrique du Sud donc na pesi mbote na bino nyoso bolela to lepete ba fonke na bino batala bino partout na ba Swaziland ba Kiba merci mon frère na bino partout et puis na le bon s'abonner na Africa Elengi TV. Donc, vous s'abonnez massivement. Bon, landa, Mike Lokama, merci. Mike Lokama, tu sali awa. Nabi nabi ba abonné nyos. Bon s'abonner awa et puis on se bomoni. De quoi Bogar boyo ebika donc journaliste boyo boyo. Na kamera mso pe Bogar kuna zana sima. Peggy, na kansi tona bi Peggy boyo bino monso boyo bi déjà ah to yebi base. Donc on bino simo kilimo bimba. Ba gros bisu nzama pambo. Ya oui boucher di ko dia mboka, musalo bana sala yango na sala. Atozo so la moi kilo vi radio na yo. Pesi mbote na batino de tout va se peine d'émission. So pour se peine d'émission tu na pesi mbote. Aux critiques dans di ma critique en bien comme en mal dans di mango parce que na za moi na grippe mais le robo ben na Luka pasteur John yango la Luki pasteur John na pesi mbote na pesa na BBC Masilo ben na pesa mbote na Didier Fomba na pesi mbote. Na pesi mbote na batu tout va se peine une émission na batu tout peut ba soutenir biso na kata Kinshasa na bana limité bana Gingabwa. Donc émission na bino ya peuple yango yo plus 243 89 00 60 149. Tolobi o sengela toloba parce que les émissions en vérité soko se peine na biso bengi biso parce que to fini mutute numéro pasteur John soko numéro vraiment numéro nanga yango boyebi bino nyo c'est ça 084 75 18 112 na répéter pour une bonne forme 084 75 18 112 vraiment merci ndeko mbera na biso émission si te kitoko vraiment telemi ndeko nanga vraiment na sepeli ya trop vraiment et ça peut mba liboso te vraiment na sepeli parce que na na milité à péter c'est vraiment na sepeli makasa en tout cas porte ça ouvert bon bonjour l'ami qui est fort te olobi beba selanga kuna beba selanga presque partout tina bamboka baselanga mais olobi bien obi ke makamba visa Schengen et raté likolo ba frère bazaka kuna nde ba bebsi nde kalate na za kuna ba mona ngasi ka to salaka fali pour papa beta na Bercy ko invité pe au sali moi spectacle te problème tenyo ndio na zaka ba tunyoso yo posa trop cher ne na te na zaka trop cher te frère le coûta rien loin de là na za ya biso ke mutaza trop simple na ba tutune tinga est-ce que il y a Laurent Sokoko alobi o ya poto ken na lobi il y a Laurent Sokoko
Nandi mananu kikwiti na kimwenza bongo boya poto. Il y a Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko, pasteur John Dieu. Abisio au biga pra ngamo na ebisi mbala mbala. Tu as quitté ko fait pas la sepelto ndeko na kenda kuti bisemso ndi matena ndi mana biso kende bangungi ba bete dai. Bon en tout cas. C'est simple. Dans un humilité. Merci à mon débat moni on de cela qui force ya to la pété pourquoi na bibo. Pour to la pété ça ba tutu. Ouais. Tani timukumu so kama linga ka bote. Mais yo rozo assistant à l'université mo on fait ça cours. Merci que tu ben sangana ba université na kenda iniki na homme 10 homme 20 30 na terre on a 3 jours. Na kenda ba ifasik na kenda ba ISP na so ba n'offrir. Na kenda ba collation belin na sentir que on le vend bien na kenda ba église wat. Na sentir que na za tous les catégories confondues. Pourquoi yo yebika. Talaka na kenda tina ba boîte na kenda ko tel millionnaire. Na beta to la pété na kuta ba miso ba kenda sango ya biso ba zali ba yoki to la pété. Na ba o mona ke za partout. On se comprend donc qu'il peut nous dire que nous batunyo sur mon frère. Vraiment côté na. Atoboye o geginga kati tamba bien yo. Te na ba kinga kati na mabete pour na comprendre kité. Na comprendre que mon frère moni makamsi faut yeba ka famille faut tambola na moyo yebi. Omoni mère maman Moïse azo sunga ba du tout donc mère tsuika o. Te ko sunga mutroka nga ba sunga nga n'importe kité. Wana frère. Nga senza ba toucher to simba. Nga ko pena promesse na poko yimbi sio kapa. Obi pharaon. Toka démission pardon. Toka démission. Te kitoko penza. Kitoko. Pasteur. Tu comprends dans penza. Donc ça va pas vraiment na c'est trop. Vraiment na leli mo for vraiment c'est swag na couture swag. Te nga pena couture na sengo vraiment moni te. Tala bi ke na sepel pourquoi na moni assistance na yo. Donc na kesu na sengo makasi par rapport na saka na émission na batu na bité bango ba mabe. Bon so ba bien ndeto so na moni pe ambiance ngo tchenga na sengo net confortable moko memelinga na nini. Et tchenga pe bien on a biso encore merci. Oui penda ko Merci. Merci Peggy Voki. En 4 émissions. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.